Amen. Amen. C'est vrai que si le sang de la Yahweh, la carte na sang de la Yahweh, ezali na litomba, ezana carte. Pourquoi le sang de la Yahweh? Ezalaki mukili ebebaki na mindoto mukili ekotaki na péché. Tant mukili ekotaki na péché, mais Yahweh tant yasalaki mukili. Nyonso ezalaki malamu. Ndenge bakomi na Genèse. Or batalisi na Genèse, tant Yahweh asalaki mukili, tant Yahweh asali batu, tant Yahweh azalisi mabele, azalisi mapata, azalisi banzete, ebikela nyonso. Yahweh atalaki mukili alobi ete mukili ezali malamu. Libota amen. Amen. Mais kende mutu aye kopengwa mutu aye kokota na kati na mabe, tant mabe kokota na kati na mutu nde mukili ekoti na mbindo. Mukili nde eye kobeba. Mukili aparte kobeba parte den mutu abungi nzela, mutu a détruire. Ko détruire mutu abimisi souffle de vie. Tant mutu abimisi souffle de vie epesi somo epana Yahweh. Mukili bebaki aparte babomaki 3 coins ya ndako. Etant babomi nde moni bête sauvage baye kobima ba se sauver, bête domestique babimi o baza dominer. Libota amen. Amen. O baza dominer batikalaki na moto, o baza dominer bakendeki lisusu te, o baza dominer toyebi basoso mabata banyau, toyebi bango ba lapin bameme, toyebi bango parce que bango bakimaka lisusu mutu te. Bête sauvage nde toye komona bangando ba lion ba tigre banyama makasi ba éléphant o batona bakimi ba se sauver ko se sauver na bakimi nde liwa libota amen. Amen libota Amen. ba se sauver bakimi nde liwa domestique bandimi liwa bandimi kokufa bandimi kobeba katikati na watu. Ndomoni na kati na lieu de grande babengaki Golgotha ezalaki esika oyo babande koboma bato mabe. Ezalaki esika oyo babande koapandre bato mabe. Lokola bandumba, lokola bandoki, lokola banganga kisi, lokola ba criminel. C'est-à-dire catégorie nyonso mabe babande kokende koapandre bango na Golgotha. Mais boye na mwana na moto tellement mukili ezalaka très compliqué, mukili ba compliqué Christ de Nazareth, mukili ba qualifié ke mabe. Yango moni sina mukili etikala kaka na mabe. Yango moni sina mukili qualification ezala kaka ya malamu te. Nde balukaki ete ba juger Christ na likambo aza innocent. Mais na jugement Christ eye koleka Yahweh moko aye ko intervenir. Aye kotalisa epana Pilate. Betango ya kotalisa epana Pilate, Pilate alobi te na sokoli maboko. Makambo yo nga na kokota yango te. Si ce sont mukili baye bazui, mutu azalaki mutu mabe. Baya bajije bango na Kristo. Baye bande kopona. Et tomoni Pilate atunaki na Kristo na Barnabas totika nani. Bakimaki mbangu mpona kokondane vérité. Balobi to kondane kaka vérité. Balobi baboma Kriste batika Barnabas. Mukili batalisaki baye bande kokondane malamu batika mabe fuluka. Yango moni mabe efuluka partout. Yango moni mabe eza partout. Yango moni mabe etambole na monde. Balobi mabe eza malamu te eza mabe. Malamu eza malamu parce que zo éclaircir mutu. Balobi mabe yebana mukili mobimba. Malamu yebana mukili mobimba. Mi bat na mukili na nzoto ba focaliser na kati na mabe. Aye libota. Libota amen. Amen. Menine yeba ke kwa pendre Christ. Christ akendeki na Golgotha pona kosikola bato nyonso bakufaki na mabunga na Golgotha. Bato nyonso babebaki ba innocent. Ndomoni toye koyemba Golgotha, Jésus m'a sauvé. À Golgotha, Jésus m'a lavé. Pourquoi Christ a se sauvé biso? Na kati na Golgotha, baye ko apandre ye, Christ andimi kokufa na place
oyo ezalaki ya mabe po mokili esikolama po mokili ezala sauve mokili wapi nde molimo na mutu etanki eza awa eyeba chemin po eyeba nde kozonga na mboka na tata amen gota nde babengaki golgota golgota eza esika ya mabe lieu de crâne esika bayeba koapandre bato esika bayeba koboma bato esika bayeba kovandisa makambo mabe egolgota omoni nde milimo mabe evandi wana lelo tokotala image ya golgota ezali mpe lokola na baprison parce na kati ya baprison centrale bato bakufaka mpe omoni mutu na kati na prison pasi eleki minyoko eleki mutu pema mokuse akati akofi leta azwi corps ake kozongisa ngo na mabele libota amen o amen libota yango mpo moni krist bamekaki kokende koapandre ye me lokola azalaki mutu oyo ya cher nde bapandre batiki mutu moko aye kozwa garant mpona kokitisa kriste kokende kokunda ye bake bakundi kriste kokunda kriste manifestation ye kosalema na kati ya manifestation nsima mikolo misato kriste asekwi kosekwa kriste etone bato na mokili bamari bakei koluka kriste na kunda bakutana ange nde ange azokomelore kati na bango alobi boni bozoluka moto bomoi kati na bakufi seke bato nyonso bamataka ngomba bazali na kati na condamnation bato nyonso balobi te toke ngomba kobondela me kriste ntango asekwi to kriste ayebisaki mwasi ya mosamalia alobi ekozala su na ngomba te ekozala su na jérusalem te esika bakosangana bato bakosangana na molimo mpe na solo libota amen o amen libota c'est vrai to comprendre esika kosangana molimo na solo nde ezali secret oyo ebimi esika kosangana molimo na solo nde tomoni mayema bimi katikati na biso evandi katikati na biso na mokili okutango ne lipa na bitongo okutango ne lipa omona nkana liloba otangi yo koya mai na likolo nde koyeba nde kozala kati na bato na likolo pourkui toyebi na kantiki mosusu abi bato na mokili bakososolaka te mayema lekaka libota amen nul prophète chez lui o elobaki kolo abi esili komonana si bato na mayele bato bakoyamba sa grandeur bato bakosala liloba malamu bato bakosala basala liloba malamu to bandima liloba malamu bato kaka baza na bilembo na tata me bato bapongi na mangomba bato bamati na bagolgota bato bake bagene bakanisi nzambe akoyoka bango bato bake balobi lokola a nzambe azoyoka biso te tokende na esobe tokende na mai tokende na zamba tokende na ngomba me eli abimaki na zamba leva 400 prophète à Baal eli aye komelore alakisa nani aza véritable oyo ya ozoyo me kriste alobi na ngomba te na jérusalem te esika bato bakosangana na molimo mpe na solo mais solo eza nzela po balobi soki moto acomprendre vérité solo wana soki moto acomprendre vérité koyeba nde kosikola ye bato baza na kati na vérité moto azogene po ayoka yawe me na corinthien 8 batalisi bilei eza mpo na libumu eza mpo na bilei seke ntango moto azogene azosala eloko te me ngai nde tosala effort jene malamu kokila mabunga jene malamu koyeba nde kokila kanda bokabwani koyeba nde kokila lolendo elata motu te moto aza na komikitisa moto aza na soumission nde yango wana ezali ngomba me ngomba solo ngomba nde balobiyaka nto buto na ngomba na yawe epa na ndako na yakobo alakisi pa nyonso biso tokokendaka ye libota amen amen libota ngomba solo toyi komona nde ezali etonga me oyo bamataka tokende na ngomba togene tosala boye moto apres jeune aza na kanda moto apres jeune aza na séparation moto apres jeune azokanga bandoki moto apres jeune azomonaka makambo mabe jeune wana nyonso ezali zero na miso na yawe me ngai na yo tocomprendre sosola ete kriste ayaki na golgota mpona kosikola
bato bakufa na Golgotha nde batalisi alobi ete asekwisima mikolo misato alongi liwa me ntango alongi liwa esengeli biso mpe toyeba nde kolonga liwa wapi tokolonga oyo bato liwa wapi tokolonga oyo mokili liwa wapi tokolonga oyo bazotindika moto akende mikolo na ekoki te na liloba moto alongwaka te esengeli mokolo na ekoka po ete yawe akoyeba nde koyamba molimo na ye. Amen. Amen. Gota tomekosala effort Golgotha ya solo clarté pe vérité yango ye Golgotha solo ezali ini o sa grandeur ye nango ezalaka mondele ezalaka mutu mwindu ezalaka penini ezalaka koloni tozalaka ka ini na kata liloba sala effort comprendre que ce cela pour être na tata et na séparation te et na division te mais la na tata et comme améliorer pour être pas comprendre volonté na yao yango moni ngomba solo et 54 êtres vivants bazala bomoko bazala na kimia basanjola nzambe na boyenge ben pe na kimia nyonso partout bat bazolanda partout bat bazali yom tozolanda sosola ete komatangomba yango te Christ alukaki parce que Christ aboyaki yango sosola ete kokila bilei yango te nzamba azana bosenga libumeza pona bilei ezali pona libu mais comprendre sosola ete véritable ngomba bomoko kimia soumission na bato nyonso nde yango ezali ngomba ya solo na kati ya ngomba solo baponaka te na kati ya ngomba solo bakakolaka bato te nde bamekai kotalisa ete ndako na yawe evanda nzala te alobi ete boyeisa bilei na ndako na yawe ndomo na tango bantoma balobi bozwi po bomengo nyonso bakumbaki yango na temple po ete mutu nyonso akana kose retrouver kolo asala kolo abatela na nzoto pela moko na molimo. Amen. Amen. Toli na tongo yango wana kosimba kotiena misala po ete tata na bolingo na mawa akana kosala mutu nyonso mokili eza na mbonge mokili eza na tourbillon oyo tozomona awa na 2025 bokoya kopalpe makambo supe na 2026 koleka baku oyo ezali na 2025 parce que compte tenu bato baza komelore to kochange te na mabe pe lukaka pe koyikana me kolo na bolingo na mawa abatela libota na ye kolo na bolingo na mawa atamusa libota po ete kimia eyeba nde kozala make bavent make bambonge make baépidémie make bakosukosu make badiare make bamakambo bacomplication bapoison make bamaladi komata mpe kobwakela baninga minga na yo tosala effort tocomprendre tolanda liloba tosalela liloba po ete kimia eyeba nde kozala na mosuki na molimo. Amen. Soit liloba ezali koexécute kotosa soit liloba eza misala mise en pratique nde bandimi fuko sala to basali fuko sala devoir liloba eye ndenge mobandisi azali kosala devoir wana kosala malamu tout le monde na kata liloba esengeli azala na soumission ya komikitisa ya koyeba nde kotosa malamu na tata. Amen. Amen. Salongo ezali kaka na veni tosilisa parce que samedi esilaki te tosilisa tolongola matiti po ete makambo nyonso eyeba nde kozala na kimia tobundana na volonté wana ntango toza na yango mpe kimia ekozala précision mpona makambo ya sainte tobandi déjà contribution tolobaki ete ekozala na 3 tranches epa na biso awa na fin du mois eza première récolte deuxième récolte koya kozala na 5e mois mpe na 6e mois final tosilisi pour 7e mois eleka na kimia likambo ya mekaches ezali ezosengama basima moto nyonso na mosika to na pembeni zala na courage wana achat terrain na kati na esika na loja awa eza kokontinue na mosika to na pembeni ntango yozwi kanisa ete tozobundana po ete makambo kofutela soki tozwi esika na biso moko ekodimine mpe kimia mpe ekoyeba nde kozala na mosuni kino na molimo. Amen. 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 Vota makebe fe na kati ya province na mwa bacriminel balingi kotomboka mwa beko elingi ezala mwa babarniere mpe kobaluka na mwa mai biloko mpe kozindazinda ndenge ezozindaka wana alors kolo na mawa atiaka loboko po ete kimia eyeba nde kozala na mosuni kino na molimo. Amen. Amen. Tozongisi matonde mpo na tata mopesi na kimia pesa kimia na mosuni kino na molimo tanisa elongi na kati na libota yawo baye bakomi na kati na esika bakomi te baya mosika to na pembeni yawo kana kosalela bango olongo maladi mikakatano tinda banji baprotege libota yawo baye baza kolandako butu moi otalisi ete na piston bilongi na bango ekozipama na soni te kana kokangola bango
partout batia matambe partout bakotoke kana kofungula bango bolingo na likolo ebande koreye ndenge longa na ngoma na Golgotha kana kolongisa libota to singu kumshina ayetolobi amen boboto na tata eza na bato nyonso